Blagité. Faire gola a bêti premier concert et l'équipe qui toko ya kusarana kututé. M'habiter. Et ça n'a pas passé. Vraiment. Et ça n'a pas passé. Au moins na tikali moi silence nam. Non finga fali. Ça analyse les réels. Au tika le monde ngana le kana te na finga Robino. Na finga. Mais on t'a la des mères analyse ça la surtout au cracher si faire rigola. Et ça n'a pas passé. Concert to koma voilà le Robi to koma. Ça pas ngana pantaka mbala moko. Vraiment ni ça n'a pas passé. Ken piana. Talaka neba mise ba sebele faire rigola. Le leso de bito tanga 4 musiciens mboka na biso faire osanga te. Mais yo kaka musicien na mukuse. Yo yebisanga miseni yo ba fana na bova. C'est fait rigoler. Ah, c'est donc mutalo bagi misana mukusa fana na bovana. Ezana neza ferete. Misana mukusa fana na bova melaka diamba. To ba masola una loba lobango. Na minute una nga lobango te mais o exemple important. Veja là comme kana kaba diversaire donc ezana ngo problème. Muta sala yo le comme veja lo. Ouais c'est ingratitude te ni mokonzi. Omoni bangambo Karine parce que mbiso le roi toi ba descendre vraiment y a papa ya mamba musala parce que équité langa la moto musone Alvin Karine sala ma beneti mai kilokamba ainanga pona Karine mokonzi c'est ça ba depuis ba le pona tangu Karine mobala Karine beta kayo bato nani ko dabi ka bi image parce que mna filma à l'époque na la caméraman ainanga ba charge bangambu ya Karine ekitela ngai ngasko ba mambuto ya Karine baganda ekitela nga donc mutu zoka allo eza Nicolas moko mutu ya Karine akateni nga téléphone Ken Piana solennité parce que c'est très impoli. Oui, Ken Piana c'est très impoli parce que film film Ken Piana c'est très impoli. C'est très impoli parce que tant muto so boya net muto wa Karine mokonzi. Ken bisonga na bi babola ma Karine c'est la Ken Piana to kena au poeta Ken Piana ba sombele pizza peut-être des roses emballa liboso aller à pizza banda botama Karine mokonzi sombele image ça va vérifier beta na lenga Congo Karine mokonzi Ken Piana au mona ba image wana à l'époque ngana zalaka caméraman. So mais les lots de Karine ana Ken Piana finga kai Ken Piana zamo liboso ndeti Ken Piana ba poto teneti ba ce soir Ken ba pio ba parle ba poto ni ngana para américain nana moi sina moi na États-Unis so yo yeba ngote muto ngana yebi o ngaba tende marié je sais Nicolas Mokonzi donc c'est ça poto peut-être na la kiso même passeport pour na tambo na ngoti ngana na yebi ngana zali kama bomba ngam ko nazo visa ya mboka ya libanda ya munene lobby ba biki pas d'entrée pas de sortie na visa expira mais félité mais je fais aller pour te parler ngeze le côté ya motuya to soutenir des artistes ba ke liboso to tiko finga ba artiste musicien nga jamais otika le monde ngana finga fali voilà ya concert ya fait rigole et puis scandale vraiment actualité pe ça actualité ngona auto martelé ma actualité ça de deux côtés c'est la vidéo que tant actualité ça faire to lobela na que actualité ça faire et ça dit actualité ça faire to artiste aigle pas autant que ça la ba succès ba mamunaye mais la minute actualité ça mon frère to ko sanate actualité ça faire mais ça to lobela parce que c'est similité mais héros bozo ke ko yamba bango boko yamba bango kasi alors ba pe bien to ko na ni bazolo ba bien te to ba d'abord simbi vraiment Aza Thierry Momba parce que yebi bato bazato na fallait ça Ken Piana eza Thierry Momba so muto zotanga wana manike pe so muto zotanga wana nana ni pasteur Wario Denis Le c'est pour pas comment porter parole la Fali siko à part Ken Piana pe na tangi na Ken Piana mais so muto zotanga na tapé de main officiel au monde va commenter la salle na so pe tana te ko taper alobi concert liboso nse mon aimant regarde moi anoko yemba ngote image ezali ba image ezali anoko yemba nse monete ba nini mususu pardon na ba maloba mususu no bunga ina munoko deuxième concert ezaki pena piaka yango alobaki artiste ndeni na ko se déplacer ko longa Kinshasa ko kene kuna ba pese caché na été artiste amné na ko sa mamba bongo vraiment mais to bongi sapé musalango tala ba faire lelo onazonga kanel comme na choloba to tanga 5 misete ya mboko sa komba faire za liboso kimpiaka ba information na bazango wapi ezaki batmo baza corrompu et pas x ou y loba kama be ya artiste moko be faire rigola na yo le vélo mo peut-être et ça le lo c'est peut-être en 5e génération na nenga mabete batu tout ba ça ça na ba travailler faire rigola oui faire rigola tant moi yemba nzembo ya franc congolais
obi banzoko bazala wana so ba misu ba serana ba misu bana na ba wese au moins ba wese na biso ka ponga pe na zala na wesa bo na kala to kola likolo ya polele Nicolas Mokonzi artiste Fally Ipupa na concert wa beta na Afrique du Sud na salle d'homme c'est salle d'homme artiste sala piaka oui ça on ezali oui non ils en Afrique du Sud artiste sala piaka mais batu balobela ngote par rapport à tournée ya Aigle Fally Ipupa na Cameroun ba fait mais station na yo mona ga ndenge nini et auto analyste musical bo ya kango félicitations on les a félicité je pense Aigle félicitations musala bien Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne Dada International TV. Merci pour la confiance. Peu fidélité au Sarabiso partout dans le monde. Et donc, tout le monde Alvin et tout le monde s'abonner. Na Dada International, vous n'allez jamais décider vos informations, surtout où ils assurent et puis où ils sont vrais. Merci aussi l'ingénieur BK, merci pour la séance à caméra. Merci aussi na Dada International pour la confiance. Merci maman chérie Yvette Motenge. Depuis Liège, il est déjà acquis à ça. Il s'agit de Willy Mouchen, le véritable. Le seul code mondial tout ça il y a Willy Mouché Mifune qui a belle va prêtre à l'argent l'appelle papa Mifune qui a belle va sans plus tarder je suis là avec Nicolas Mokonzi vraiment avec lui on va essayer de parler sur les actualités sur internet Nicolas Mokonzi mbote non déjà ouais voilà mbote na pe Alvin Tumba Alvin Tumba ngana ngalo wa Tumba donc Alvin Tumba donc ba mbote na ba mbote pe na chaîne na biso Dada International bambote pe na frère na nga ya cameraman donc na pe beka na PCP bambote batutu balinga Nicolas Mokonzi donc na pesi bango bambote wasko na bando bo ba vena nga so na moni ba vena nga parce nga pe na ba ve ba journaliste lo ba vena ba Tony Koko kutwala wana baza ba vio baza na Nicolas Mokonzi tozane nyoso c'est mauvais que j'aime beaucoup na PCP bambote na pesi mbote na madame Osombia R1 depuis États-Unis bambote pe na petit na DJ pour mikala minute bo mona nzembo bisuba suba na Nicolas Mokonzi donc titre na ngoza bisuba suba bo zwango doki e osala be bamba tutu balinga Nicolas Mokonzi bo s'abonner na Dada International parce que chaîne no isa pan il y a Baptiste, des journalistes, Batutu à l'Ekakawa. Nicolas Mokonzi, tu es analyste musical, tu es sur l'actualité. Bon, d'abord, Nicolas Mokonzi TV. Oui, Nicolas Mokonzi TV, ils ont marché bien par la grâce de Dieu. Malgré que déstabiliser en mode comme Nicolas Mokonzi et Bunga. Mais Nzambe a pour toujours ya mawanae asala ke lelo ba Nicolas Mokonzi toujours réussi aoye sika moko ba 40 mais ils ont 25 personnes ba bi a o Nicolas Mokonzi aoye sika moko ba 10 mais il y a 7 personnes ba bi o Nicolas Mokonzi na makasi na ngate mais na makasi akolo Nzambe sans oublier encore mauvais Tony Ocha parce que na Tony Ocha na Tony Koko donc wana baza ba camarade ya 10 milongo ba mote na bango mais ndeti yeko za na problème ne siko za ki ndo lobika bitumbango bato babunisa bokabana mabene lenga Congo to ezalaka nini nango oyo bato basepela te balinga te koya eza par rapport ba na loba nini et c'est nga bokabona bien tena elenga Congo pour Nicolas Mokonzi comme na bitumba non problème ezaka ke omoni biso ba Nicolas toloba ke totela ka Nzambe totela bata mokilité tangu to ba masola una loba lobango na minute una nga lobango te mais o est important veja là comme kana ka ba diversaire donc eza nango problème te sala yo le comme veja lo weza ingratitude te Nicolas Mokonzi te mtasala mutu ya Nzambe mais toloba Nzambe na lisungi ya Nzambe ngasko Nicolas Mokonzi na bima na nzela yelenga Kongo me mutu apesa makambo eza Karine Mokonzi eloko wana ata boyebola musinga na 4h59 ozo comprendre na koyeba le mutu apesa nga makambo eza Karine Mokonzi même mutu afilma yebi ozo comprendre mais mutu na nzela yelenga Kongo donc wana na za reconnaissance bosola ka pe bona bosola na Tracy Mbelenga to solate bozaba wana ben mais toi on a pas problème te mais to solate ya bloquer ngai ta on a moni que muta bloquer nga na moni que limewana za soutien na te pa na ngape na bloquer na supprimer mais madame Glody dia suka ya bloquer nga te ngape na bloquer te te dokana aka na ba stati mais to solate Nicolas Mokonzi o za la vérité mais vérité on salima pas hier
ndenge lobi nzambe mtapesa makambo mais na solo la kana leki ya nani ya madame leki ya madame Tracy mon petit frère Josué Diasuka je parle avec lui na solo la kana est-ce que linga to bongisa tellement motango lelo bato bamolika kimia Nicolas Mokonzi baka kimia na problème na bato sikoyo omoni bangambo ya Karine siko ngbiso lo kwa to ba descenda ya papa ya mamba musala siko ekitelanga yala muto musone Alvin Karine asala ye mabeneti Mike Lokamba ainanga pona Karine Mokonzi c'est ça bato pe balo pona tangu Karine mobala Karine abeta kayo bato ayi nani ko dabi ka image parce que mona filma à l'époque na la caméraman ainanga de towele la na biso loroté mais nzamba sala be parmi batuana misus yana ba nezi batu misu ba inanga po kake faire en actualité na take jouana na olobela e ba ininga depuis en actualité na take jouana na olobela ba ininga ibrato en actualité na take jouana na olobela ba ininga donc c'est ça vraiment Nicolas Mokonzi je pense que pas ma solé belé de olobalo bango to go marteler sur yangote mais Nicolas Mokonzi tout le monde na chaîne en fait comment Nicolas Mokonzi ndete ezara na moi parti primo boye lobela ka ba mission mo boye ma mission monsieur lobela ngote est-ce que eza din na chaîne ya ko lobela ka côté mo côté monsieur lobela ngote actualité côté ba côté monsieur zarate non eza question bien mais yeba ngoka ke Nicolas Mokonzi elobela na ngamoko propriétaire Nicolas Mokonzi zanga na lobango ke na lobela ba mission tout parce que na sala ba analyse trop na lobela ba mission tout o sala musala ya bien Tota comment on a fait rigoler dans le moment ya confinement aux na ba palais corona tangu yaki makasi fait rigoler avec télévision acoustique avec télévision pense moko ayembana na anglais ngani Nicolas moko na soutenaki na moment na fallait sala ki ngote héritier sala ki ngote wera sala ki te jibete kofite kofiko da ko sala sima tolobeli tangu kofi pa sali tu yaki ni tolobeli ozolanda donc c'est ça biso tolanda ke siko ke na bengi mutu na kesi nga papa imaginez toi ka ki ni Nicolas moko na esama obo ba seneti ba menacenga so yebisanga lobi na ozonga esikana c'est que problème ba charge ba ngambu ya Karine ekitela ngai ngasko ba ngambu ya Karine ba randa ka ekitela nga donc mutu zoka allo eza Nicolas moko mutu Karine akateni nga téléphone mais ngana na problème na mission mokoti yango monitor on fait na soutenir fait na minute on a la promotion déplique pomba ya héritier watanabe bolobela ngote parce que na minute ba bana album bangwa même artiste Aigle Fally Ipupa amisi to cost na olobela ngo na ba analyse be mission nga moyamba mission victime il paraît bon nazana contact ba mission ya F victime journaliste Nicolas Mokonzi le bon nani na lukaka mais nzele ezaka bloqué mais ce que cotonnet mais il faut la peine image net boto za ino na palin na to sola nani na to sala mission na Ferrari tara muta déplacer à eti chenga au moins niveau de considération parce que kuno mona bena donc yaka na mboyi bani okomi pe sekana te RDG qui est au sang à lobby. Alors parce que kuna ba biloko ni zala. So taka Ferrari a outi no libana mboka. Ngado depuis l'année 2021 nga una bimi na onte. Mais ya bimi. Vraiment. Mais na benge aishe ngoma na considération. Oso na to sola na bless créateur so habite Nicolas vous anga bien te. Mais yo yebi wa mutu nga to sala émission zano kimia. So yebi sanga. Vraiment. Donc c'est que bisalanda risika mai echola de Nicolas Mokonzi nazalaka mutu ya ferete parce que chaîne nanga so de bisala na muta Karine moko nonzima parce que aucun jour o tika lo mona ngala lo mabe Karine Nicolas Mokonzi aza mwana musala ba journal ya ba musicien tout bon ça musala bien ngalobela artiste Fally Ipupa zo point malgré ya musicien na été mais on a fait image on a été le bataki ngaza problème na binoté Nicolas Mokonzi za pour la musicien papa omoni tangu muto fandi na coin na yo zoluka kwanga na yo na ndenge mo nzamba opesa yo il faut pe ozwa ngona valeur ya de ozwa de akwa nzamba opesa mais okomisiko kokoluka mo kokolukisika moko bo oluka peut-être nini babenga ngo nini banyoko so batena mai nini oluka neti boko so batumbie ko magani DJ Paul oso mais yo kuno zola bina kwanga mobo ya pété ba selo bani ezane mo ba Nicolas tona kende sika mo be considération ça respect zali na utinga matu merci vraiment Nicolas Mokonzi TV eza chaîne na batutu mais nga Nicolas Mokonzi azana nga muto batu nyoso te parce que bango nde bakomisanga bongo yango na simango pe na oloba na muto batu nyoso te ko bango bakomisanga bongo pe na simango donc c'est ça mais yo yebite internet c'est kabwana tukiyona lobite
internet comment tu vas partir oui c'est quoi la journaliste on a loba parce que yo zo mona on est mamba c'est que la journaliste on va le rappeler King Fally pour bosso la rappeler nate na rotanga Ken Piana ba Mombaya Ken Piana solennité parce que ça très impoli. Oui, Ken Piana ça très impoli parce que film Ken Piana ça très impoli. Ça très impoli parce que tant muto so boya net muto wa Karine Mokonzi. Ken songa na bi babola ma Karine c'est la Ken Piana to kena au poeta Ken Piana ba sombele pizza peut-être rose embala liboso ali a pizza banda botama Karine Mokonzi sombele image ça va vérifier beta na lenga Congo Karine Mokonzi Ken Piana au mona ba image wana à l'époque ngana zalaka cameraman. So mais lelo tande Karine ana Ken Piana finga kai ya moni sala nga passe Ken Piana talaka ne ba mise ba zebele faire rigola lelo so de bito tanga 4 musiciens mboka na biso faire osanga te mais yo kaka musicien na mukuse yo yebisanga mise ni yo ba fana na bova c'est faire rigola so donc mutolo ba musicien na mukusa fana na bovana ezana neza faire te musicien na mukusa fana na bova melaka diamba ezana so tala sko ba faire wana ba soit temps akoma asale fort pas comme o azalelo mais yo olukaka ofinga parce que yebisanga ngako Nicolas Mokona bate aiza bongo te faire azaga fala azaga faut do soutenir bamba ki liboso qu'on a d'autres mabe te le mabe te vraiment donc c'est que ba rancune wana ya Karine Mokonzi et puis ko finga faire rigoler on a quel pilote sola raté to sola te parce que to sola pe neti ni to na li solo te banzela o ya le ganga le gade ngala kenana ngame mais par rapport à stabilité Nicolas Mokonzi na ken par rapport à stabilité Ken Piana zamoni boson de Ken Piana ba poto teneti ba ce soir Ken ba piot ba parle ba poto ni ngana para américain nana moi sina moi en États-Unis so yo yeba ngote mto ngana yebi o yeba tende marié je sais Nicolas Mokonzi donc c'est ça poto personne na la kiso même passeport pour na tambo na ngote ngana na yebi on ezali kama bomba te ngam kona zo visa ya mboka ya Libanda ya munene lobby ba biki pas d'entrée pas de sortie na visa expira mais ku félité mais je fais aller pour te pas ngeze le côté ya motuya to soutenir des artistes ba ke liboso to tiko finga ba artiste musicien nga jamais otika lo mona ngana finga Fally no finga Fally ça la analyse est réelle otika lo mona ngana le kana te na finga Robino na finga mais on t'a la de mer ba analyse ça la surtout ko cracher si faire rigola et ça la nga passi concert to koma voilà le Robi to koma ça pas ngana pantaka mbala moko vraiment to koma ko ta concert wana lelo Karine Mokonzi ce n'est plus vraiment l'actualité mais to toucher encore muké pour comprendre un peu le Karine Mokonzi tout le monde a dit mambe yinda ki awa so Paul ngobe nga porte parole à Karine Mokonzi ondima porte parole à musicien te merci Nicolas Mokonzi lelo Karine Mokonzi il paraît atila aboma mutu atila mutu poison que ba ko tsagina janvier wata mambe yinda na internet awa sur sujet ngo moura de la il paraît moura mtaloba ki ngo okolo bani par rapport à sujet arrêtera ki signature arrêtera ki maloba arrêtera ki babilobela lobaki c'est faux et archi faux moi nga Nicolas Mokonzi j'habite avec Karine Mokonzi muto filmer parce que notre exemple pour ayebi ba makambo lelo naza o naza natikala ko mona même Karine Mokonzi te na garçon na question na me repose après na mi c'est Charlie Mobutu natikala ko mona Karine Mokonzi na yote mais tant na yo ka makambo na appliquer ça lenga passe mais eza faux et archi faux. Est-ce que ba délire tout ça sur internet? Est-ce que vous maintenant mutu rolobero acquiser mutu kaboma mutu si mo retirer d'abord idée ya ko acquiser mutu po ba famille ya ndeko abunga o abunga wana bazaka toujours na pasa ndeko na mo mona ko gleka. Ebe ka zona ngo ezayini? Ezakini. Omoni jour Karine jour matat so aza les seules personnes où asalaki ba vidéo etalamaki makasi. OK. Na kombo ya Karine. So aye komona siko ke Karine Mokonzi na minute wana babongisi na bango siko yatali akyo yamba ba musicien bakumisaka amoni ke baotala matendo bino ko sala seloni do moni tindaki a créer loko na ke Karine Mokonzi bomimbo tant amoni ke yinelaki asainini parce que babisika misu bakota kate yana isika misu so koti pe bomelio ya moni arretiraki mbango mais c'est faux et archi faux vraiment c'est faux et archi faux de tourner sur page les Nicolas Mokonzi ni question mon pour les gars actualité bosola na Mombaya Thierry Mombaya très bien c'est mon frère oui aza sala ba analyse na non to do zane na conférence à faire gola tant après ba regarde moi ba ni Thierry Mombaya c'est mon frère so tout Nicolas Mokonzi ayi sono to sola do wana bena frère to sola bien mais c'est par là il y a concert il y a fait rigole et puis scandale vraiment actualité pe ça actualité ngona auto marteler bon éviter
ma actualité ça de deux côtés fallait pas perdre avec na Cameroun non na Kacho tu as fait beaucoup de respect je voudrais que journaliste ya minga to lo bila rappeler lo moi je fais lo ça na nous 1 to tu ngwe ça na nous 1 et ate que lo ça 1 to lo ka to komate 2 pezali 3 pezali to lo bila na 1 cela veut dire que tant actualité ça faire to lo bila na que actualité ça faire et ça dit que actualité ça faire to artiste aigle pas que ça la ba succès ba mamunaye mais la minute actualité ça mon frère to ko sanate actualité ça faire mais ça actualité ça faire Nicolas Mokondi mais parce que c'est similité mais héros bozo ke ko yamba bango boko yamba bango kasi alors ba pe bien comment on a ni bazolo ba bien te to maté d'abord simbi vraiment to maté d'abord actualité le bien faire to comme un peu parce que ngana zanga au village du village tout le faire gola tout le monde qui concerne les bosso qui réussit total mais deuxième concert et beta magité ba to lobby et beta magité fi que faire gola ba to ba kota gité ezaki mpiaka artiste mona ki Sony ba to ba tala tout le monde même des mères on a ngana lo ba si azana ni mutono je ne connais même pas c'est qui Azatiri Momba parce que yebi bato bazato na fallait ça Ken Piana et ça Thierry Momba so muto zotanga wana de muto zotanga wana nana ni pasteur Wario Denis le c'est pour pas comment porter parole la Fali siko à part Ken Piana pe na tangi na Ken Piana mais ce muto zotanga na tapé des mains officielles au monde a pas commenter ça la na on s'appelle na ta taper que faire rigoler les équipes Piaka yango bato ayoka ki Sony a critiquer pena l'artiste et puis artiste na concert liboso nse mon aimant regarde moi anoko yemba ngote image ezali ba image ezali anoko yemba nse monete ba nini mususu pardon na ba mususu no bunga na monoko et deuxième concert ezaki pena Piaka yango lobaki artiste nini ko se déplacer ko longa kinti ça okene kuna ba pesi caché na été artiste monene na ko sa mamba bongo vraiment m'habiter. Et ça n'a pas passé. Vraiment. Et ça n'a pas passé. Au moins, moi, silence nam. Mais moi, je suis comme moi. Tu as vu ce que nous avons fait dans le boulot. Il y a des gens qui ont fait une année, 2 ans. Au comme ça, le rôle de Moutoumoko. Tu as vu ce que nous avons fait dans le corps. Kopo penato nyo kwa mi blague te ngalelo ba nelenga Congo la côte on a 2015 15 16 17 18 19 20 21 na sali nelenga Congo 3 ans ndam lelo chaîne nga bientôt na ko kisa 2 ans donc ce n'est pas facile so muto yo lobi wana so rolandela peut-être ka ba 2 ans mais to bon sapé musalango tala ba faire lelo on azonga kanel comme na choloba to tanga 5 misete ya mboko sa komba faire za liboso blagité faire gola abeti premier concert et l'équipe qui toko ya kosala na kutute deuxième concert annulation na ngwezi banzaki nini producteur nenge basolé na fait que na appelle exemple là na tika exemple na appelle $100 so producteur appelle ça net exemple $40 faire bino na ko beta boté parce que amema ki bana bato OK on se reprend de ba mezata ti pesa même bato tout ba sommer ba bien na bango tangu ba yeba yoka na producteur tala ce qu'on a parlé de la critique tala niveau ya image na bito so boata na ba photo na image ngwana masa asunga ngata atia plein craqué papa Alvin, au moins l'histoire du deuxième concert il a fait à parler de la culture, c'est similité, mais heureusement on a bango analyse. Heureusement on a été bango on a été. Mais yo que ya banana bango, bango on a été pour na nini. Ba ya, parce que information on a na tête ko ça analyse que ezaki mpia ka information na ko bazo bango wapi. Ezaki bâtiment baza corrompu et pas X ou Y. Loba kama be ya artiste moko be faire rigola. Alors lelo na 5e génération total faire rigola wana dala na yo le vélo mo peut-être et ça lelo c'est total na 5e génération na nenga mabete bato tout ba ça ça na ba travailler faire rigola. Oui faire rigola tant moi yemba nzembo ya franc congolais. Oui ba nzoko bazala wana so ba misu ba serana ba misu ba na ba wese au moins ba wese na biso ka ponga pe na zala na wese bo na kala to kola likolo ya polele so mira ba voisin oui baba sego wa na ngo ba sis ba se wana papa mais okola na kinité na kola na kinité ba wese mais na kala ba wese da likolo pole o sukola na wese mbola che bandi et policier muto pe na belelio alors c'est faux. Parce que biso ba Nicolas moko to ya rato lo ba vérité. Papa faire gola a épaté ba na niveau ma sakalate.
oui que ngala ndima ite faire gola ko sa mamba bon mais ce qu'on a niveau à grandeur pe na ye na yo comprendre bien ça au goût de faire à salle eza mamba mike de faire ko sala plus que koleka kutu na oyo on se comprend donc félicitations à artiste faire gola mais par rapport il y a bureau bah tu n'es pas déclaré que bureau il y a fait rigola donc comme la bureau tout le belana nous récite parce que c'est simbarité mais héros yozo que yamba bango pour na analyse mais le roi simbi bazo était pour ça la analyse félicitations à faire rigola coup de chapeau na yo moi na mobalo yo ah non le concert simbi succès plein oui que bazo senga na nzembo siko moi na wana ke olobaki papa omoni ba faire goal la wana ngana koleka na TVT pona benga ote héritier za maele te omoni nga c'est ngane na maele te papa imagine toi que faire nenga zana akoyemba ta plus de 30 nzembo na ye aotanga te aoye mango ya na mutu mais yo so na biso na zolata nzembo a faire pa yembe bandeli na lingala na ye mwana wana akosa ba lokwa ko ba français moi ata nzembo ata même ya ti so lobela akoyemba ngote bandeli na suka ce que faire nzembo lingala né en français ayemba ngo bandeti na suka siko eya kaka ko compliqué est-ce que concert à liboso on a fait beta emba regarde moi mon frère allez y comprendre au moins la teke za ba distraction mo ba même la biso so ba Nicolas mo to na ba anti buzoba ngana na bo solo na musique comme émission nga eza bo solo na musique ngana ko dévoiler vraiment mais ko dévoiler Nicolas Mokondi artiste fali poupa na concert wa beta na Afrique du Sud na salle d'homme c'est salle d'homme artiste sala piaka oui ça on sali oui non ils en Afrique du Sud artiste sala piaka mais batu balobela ngote anila coup de concert mais faire rigola pour nini ya faire rigola les alorwa mutaliboso sala est-ce que faire rigola ani logo mo ko sala lelo na mokini aza mutaliboso net na nini akoza net na ba acoustique mais mo annulation est-ce que faire rigola muta créer mo wana malgré ba question ça mon français ils ont français que ezala avant faire rigola annulation est-ce que faire rigola muta créer mo wana mon frère tout soutenir ba artiste moi je parle bien il a fallu la télévision. Merci. Surtout ça, Nicolas Mokondi, tu parles bien de Fali. Tout le belapé concert il y a Fali. Oh bah lobby na Guanana. Mais Yaoundé baba qui est là, ça m'a pas fait. Tu comment on a compté? On a bola muto lobela ngotami. Nicolas Mokondi. Mais tu n'as la lobela ta bola mu pete. Ya mona teto lo lobela moto so lobela de concert. Parce que sengi banzembo. Tout lobela ngopé. Vraiment. Tout le bela de concert parce que bazaki des artistes au babimaki les autres doit lobby qu'il fallait pour babaki biloko na concert qui était zobanga tout le bela ngote vraiment tout le vraiment Charlie Prince parle bakango je pense à lobby qu'il paraît babaki là qui babaki fait rigolo là mabanga na Yaoundé na peut sur l'andaka est-ce que zaki babaki artiste aigle fait rigolo là il fallait pour babaki babaki fallait pour na kasi artiste aigle est-ce que zaki bongo parce que l'artiste a silika qui babaki ceux qui va continuer à combiner na oui et arrivaka et arriva parce que ceux salami bongo ça que balingi artiste était cause ateka ben sinon ça la même dans stade na biso et cause appelle ba parmi ngana rolo barate ni et cause appelle ba parmi et cause appelle peut-être que zembo bango ba yemba ba linga artiste o yemba te et cause appelle na momana ba savourer trop regarde moi ah on a concert papa na lobi yo Alvin oh to lo ba vérité on a concert ya ngala lo ba vérité point et on a minute ba bana besoin Nicolas Mokondi si o ba eli bango Alvin bango silika pe na concert aigle bango senga concert ya bango senga pardon nzembo ya faire go la to lo ba vérité Nicolas Mokondi ah o za TV hein mais na chaque club yo yokate ba oyemba nzembo ya faire go na chaque club oui ba fan batu ba sepeli na bafan ba lo ba so ekiminga na chaque club concert ya aigle oyoka ngote va vérifier vraiment beta même na Nicolas Mokondi poso ka ba source ya makasi vraiment et ça donc cause ya makasi ya incident na Yaoundé ya concert regula na loba elo mona be moni bana lo wa ba innocent est-ce que zenga mari na benge mwana na TV mais innocent oui que innocent ça ka bombe retardé vraiment innocent asa bombe retardé ya lo wana fait regula to ana diamant to ba valeur na ngote mais papa absence a fait rigola na musique na biso
eza baisse ayebisa par rapport ya tournée ya Aigle Fally Ipupa na Cameroun na prestation na yo omonaka ndenge nini et oza analyste musical boya kango félicitations on les a félicité je pense Aigle félicitations asali musala bien mais na minute actualité muto tobeta concert ezo lobisa bato na nenga mabete eza Ferregola mais moi na koleka activité pendant le mabe artiste Aigle ozo mais zo lobisa po simbi so simba qui peut-être mais lobisa bato te vraiment mais pour nini bolingo sela ngo analyste Alvin yango da to lobela ngo merci ozo lobela ngo te ko yamba bakeli kana baloba peke Ferregola sali plein félicitations na ye ko yamba bango vraiment mais Fally ça qui plein to yango félicitations et ça toujours on est Mbappé va ntema tokos de et ça félicitations ya nini ya mboka na biso mais est-ce que ebi que tokos intilelo et soit disque d'or te mais to bando c'est la disque d'or est-ce que vous avez bango mais nga siko ni kola moko na senga batu tout ba soutenir artiste Aigle na pasteur Wario tout ça les fort tokos de et soit disque d'or et ça la bien est-ce que Ferregola peut trop comme un niveau au lobate que Ferregola passe les forces à disque d'or bino moto la Fally harmonie zoya Dignasi na bité so na dynastie wenge yango pe zoya bo comprendre ce niveau artiste à s'exprimer autant on martelé Nicolas Mokonzi tant on na kati tant on martelé que oyebi que tokos les autres déjà disque d'or parce que par rapport là par rapport que baloba que tokos un au il faut soit disque d'or ce disque d'or te lubanga te et yango moni na rappeler ka bato félicitations à déplique pour moi ta la déplique ayembia oyebi que na yoki déplique no bien mais bon lobele te point te to lobela ko te Nicolas Mokonzi to lobela ko po et actualité vraiment ngala za ba misalo za musa moni tsinga ndako ete pas corrompre nga tenga bakala el raté Nicolas Mokonzi par rapport à tout ça, l'ambition marambo ya ba tourner au poto fan de la paix bato ba bimisi ba album le na boîte tout le monde na boîte zo sala te na Cameroun pardon na Cameroun en plein na kata boîte Fally Ipupa zaki wana batie nzembo ya Ferregola et mais comme ça la pema que l'internet sur le bani par rapport à ça poto les ambitions maza artiste munene Ferregola na mboka niska artiste Aigle zaki yemo pa bi ke grandeur ya artiste Ferregola arobo yango te Ferregola pa bi grandeur ya artiste Fally Ipupa humiliation pour humilier artiste na biso comme super le beza na concert à Ferregola na ba oba benga tombola ba beta nsembo ya leki a Ferre Robino Munde ba check nsembo na ye donc ba yebi Fally Ipupa yebi ke Ferregola za grand Ferregola pa yebi ke Fally Ipupa za grand tombo ya ba mambo na te ba oyo ba sa omoneti nga muto ya te akorompe nga pona mbongo to na nini nga na viva nga mbongo nga na zaboy na dépendaka te pona artiste X ou Y yo mono ko tan omone mission nga na te na yamba Ferre mais na loba bien Ferre na yamba Fally Ipupa te mais na loba bien Fally Ipupa merci Nicolas Mokonzi te pesa ezangonga lelo to moni bango de ka bango sinalinga pa beka déjà to moni na suka to moni artiste ba bimisi banzemo na bango to zonga pena te pour eza pena actualité te mais to moni déplique pe pomba bimisi mi ange et bimaki je pense que mi-démon et le 29 le 26 février oyo na bito ko bani par rapport ya sortie ya stabilité déplique pomba on sentir déplique pomba stabilité en tout cas félicitations na yoki artiste s'exprimer artiste sali marambo ya bien en tout cas na sepeli nango boyo kanzembo boke na déplique pomba bo s'abonner na chaîne bo ka banzembo neti nzembo ezana tembe na tembe nzembo ezana ba yembi na héritier watanabe musu ba yembi na Weranson to yo kango et sabito soutenir ba artiste et ça la bien tokos de artiste Fally Ipupa abimisaki ba featuring ezana ba nino banan to yo kango et ça la bien mais na minute actualité en tout cas Ferregola non félicitations harmonie à Ferregola na dynastie bat bazo zela babi harmonie depuis Ferregola lo na bo sen pe héritier watanabe mélange mille démons vraiment te Ferregola bimiselo ko précéder le roi envie na salaka mission mo sali 30,000 vues ngape mamelanga non Ferregola ga bablo ba bana bablo wana ye na beka te ye nani wa ye okuna wana sima beka beka mtala ba jira ye mtala ba jira sa monika Ferregola te regarde mo bimake simbelo bisabado yepe maweli sake o Ferregola betaka kusike zolo bisadu yepe maweli sake ye Nicolas Mokonzi comme le son na souka vraiment ye mission na biso na éviter le basu que cause à la nini ta analyste musical et puis lo balanga souka ezaka ke to bongisa musala ba journaliste to so pe courage ya koloba bolamu c'est ça ezaka te ke mabe Ferregola sale lo
bien to soutenir to loba pe bien et ça la bien. Et ça la bien. Merci à toi qui opportunité pour Kazar la danga Alvin et tout le cadet de la presse. Vraiment j'étais là avec Nicolas Mokondi Mbote raté. Madame Osombia, Madame Osombia depuis quelque part. Belle mère na mère cool parce que Nicolas Boga belle famille trop. Parce que balinga penga mingi. Belle mère na mère cool Monique na PC ba grande sœur madame maman net Basunda, petit frère madame Jonathan Basunda, madame pe Osombia na PC pe bambote biskaza. Donc batu pe na ba s'abonner trop na chaîne au Dada International parce que à vérité pas corrompre. Vraiment merci na bato parce que pour Kazar la danga Alvin et Tumba. Mais faut que belle va de tous les temps de tous les jours il prête à Zaramoro l'argent l'appelle. Papa merci aussi na Beka malgré tout bon ça me sert pour l'avantage à chaîne. Merci na Dada International. Merci na mon oncle Jolie qui t'a depuis États-Unis. Il y a Willy Mouché le véritable code mondial Masanga li paiement depuis Tunisie vraiment na bossa nina ni Mariana depuis Afrique du Sud. Sans oublier vraiment maman chérie Beta Motenge depuis l'Ège. Quant à moi Alvin et le Tumba restez toujours branchés sur Dada International. Comme vous sentez qu'on partage vidéo, qu'on liker, qu'on commenter et que ça la bien. On se retrouve prochainement. Merci.